Infumui sala, infumui sala, sala, sala. Infumui sala, infumui sala, sala, sala. Yaya mekwende sala, yandi mekwende sala, sala, sala. Nazina ya tate sala, yaya mekwende sala, sala, sala. Papa kimwane sala, ngeme bikabetwe sala, sala, sala. Nayo. Et puis, il nous avait promis la victoire. Paix, tout le monde peut victoire. Bon, c'est comme bateau Bassambe la Kabayebi. Passage moto, les zéros sont tombés. Tozi pouvoir te ba musu so kabola ba tunyo so tuba so nep sabino na bike likambo bilba julo nep sabino passe à Tshisekedi esemgo yaba. Comprenez donc surtout na mikolo yo na mikolo yo zaka so muta kufi so muta kufi bikolo ba ba corona mais via kufi na corona te o ngana ngai sabino iza solo papa na nga kufi na corona te. Balobi, abonnez-vous massivement. Kin Elengi TV, Yangonde Makam. Kin Elengi TV. Yannick Wenge, Yonde Makam. Yomotema yomabanzo nangai. Très bientôt Yannick Wenge. Yannick. Très bientôt Yannick. Très bientôt Yannick Wenge. Yannick Wenge. Yeah, merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs. Vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre. À travers Image Oyo, nous sommes ici, tout en résidence, il y a Dr Kimona, Oya Otekotika Bisso depuis mardi. Nous sommes venus à la Kimia, tout ça, à Wakatia, Ndakuna na Simanga, Bozomona, Mama, Azakuna, Nama Bandeko, tout ça, Ndeko Moko, Ndeko pe membre de la famille, tout naï, moi, question, Karamuke, Nezalaka. Bonsoir, mes condoléances. Bonsoir, mes condoléances. Ça va, ça va. Docteur Zamuto a Ibanaki partout dans le monde entier, Baïbi, na combat topé makambo bande ko sala awa na Afrique du Sud au peto benga lingala Afrique engele moi liloba moi résumé mo ko sala na liwa docteur nga tiki biso na bato ba otala biso bataki surpris ba monumba moko na ba téléphone na ba WhatsApp na ba réseaux sociaux liwa ya docteur résumé ni ko sala liloba ni ko bala bandeko bazwa ki choc au peto no bokaki liloba ni ko. Bon, attends, na piscine, bonsoir. Les Cambodgiens, avant le ballon, attends, mon pin a été mis à la choc makasi. Ils allaient comme donc ils bimi brusquement. Tous on dit matin, mais c'est commis, nous avons besoin de kumu, nous avons besoin de permettre et comment ceux qui ont dit nous avons besoin mais ils ont commenté. Nous avons niveau à docteur, moi na liboso na kati ya moi na misatu na kati ya famille naza mwana ya papa ya liboso ya yana liboso na kati ya famille ngai komona ngai dadu ki mwana je crois que batebele bayeba nga me bayeba nga te na la famille ki mwana na minute qui peut surprendre na minute ndenga nazo représenter famille ki mwana na pona bandeko mususu baza mate pona bino boyebi situation ezoleka ya corona. Mutanga présenté la minute azati vraiment responsable Tade Kimwana akeko kangama na Angola akenela makamuna ye mususu mais yeko coïncider na simana ende liwa ya papa na biso papa Denis Kimwana ankei na ndenge toza awa papa fièvre sala ki moi mukie cycle mataki ye ezaki dimanche le 21 ba mimaki na hôpital à Johannesburg. Na partie à l'hôpital de Johannesburg, ne va pas kotika ekuna. Parfois, qui n'a déjà eu mon soin qui est ce qui si que Matia qui n'a pas zonga kanae, mais à tout le monde, Zambega et monde a yebi à Tanazolo babui, mais Nazolo banon a émotion pour
ezosala mapasi pasi makasi de 21 azali na hôpital atikalaki ye moko badokter babaki ke ça va lendi toyoki kaka ke pere aza na ye mpe malamu mardi nde na baparti ya babutu papa nde azalaki lisusu te baye koyebisa biso sango wana mercredi babombela bino mardi babombela biso yo oyebi kaka makambo ya bacorona babombela biso mare aye kokende ntango babengi awa ke batuna kuna ote papa na bino aza susu te mare baye kozwa ye na leki nanga mosusu magloire lene deuxième ya docteur Kimwana nde basimaki nzela nde bakendaki bakende koverifie soki eza ya solo bakóma kuna mpe eza ya solo nga baye koyebisa nga sango nde na pokwa ntango nawuti mosala esala ye nga mpe kaka mpasi nde nayesali bango soki bozokende lisusu Johannesburg na mokolo ya jeudi bozanga te koya kozwa nga nde tokendaki jeudi nde ntango tokotaki nde toyeba sikoyo soki akufai na nini bakambo nyonso to rempli nde bakoyebisa biso akufi na corona mais pour la corona yo oyebi soki okufi na sucre baloba kaka corona surtout na mikolo oyo na mikolo oyo ezaka so moto akufi so moto akufi bikolo baloba kaka corona mais ve akufi na corona te oyo ngai nayebisa bino eza ya solo papa na ngai akufi na corona te sango mpe ntina bayovile ezaka bon ke docteur akufi na corona bon tokondimaka mpo eza na période oyo soki moto akufi nyonso baloba kaka akufi na corona faut kondima mais papa na ngai akufi na corona te. Merci beaucoup. Alors, j'entends mingité. Programme au Saline Dengenini. Programme les années na batu tout baota la suko baza partout dans le monde entier. Baza Kinshasa, baza na Poto, baza na Yoville, baza na Djobourg, baza na Durban partout. Programme au Saline. Bon, programme to sali, programme corps et bima lobby. Lobby za lundi les 30. Corps et bima les 29 lobby. Lobby za les 29. Corps et bima à partir de 11h, tous à la cérémonie qui est na morgue. La morgue bakatela biso il faut tous à la 10 personnes. Mais la cimetière il faut tous à la 50 personnes. Na 50 personnes na biso moko membre famille il faut tous à 20 25 to pesi na bango moko parce que docteur amta batu ayebani est-ce que mwana nse ko za respect. Ah bon, magamunyo c'est ça respect pour babai police il faut zala. Ceux qui to déborder nombre wana na kanisi que ça mobulu to kotate tokutika pe komona pe perte bakundeka ye moko mais biso to ça l'effort que ele kanyo sona kimia toza sûr que lobby ele kana na kimia nombre pe zali déjà to ça like bon IDPS to pesa bango bazwa 25 na bango mona ba docteur mususu bakabola biso mamba famille to zwa ki 25 wana ki ipona bato ba osala funéral o ba kokunda ba otumu wa libulu mais programme ezaka lobby ne to kinezong ça nzoto ya papa na nga efana na kimia. Merci beaucoup. On a un message vraiment qui na bandeko tout partout dans le monde entier. Où vous avez biso na quand interview awa toza na résidence il y a docteur Kimwana oyo auti kotika biso na habité dans un mois na rejoint moi quelques personnes na quantité to na kabwana wana yo déjà na wi ki maman azali na makasa lobate na nicho na moi quelques personnes awa toza na professeur Jean Boissa qui peut rendre visite na ndaku ya docteur Kimwana. Professeur, bonsoir. Bon, santé za malam. La résidence ya docteur o auta kotika biso liloba topé ya roka kisangwana eliwa esalaki onde nini liloba koza nini topé mémoire la lecture nini ko sala docteur ndenge bozala kana ndenge azalaka ti donda. Bon, mingi na koloba était Docteur Kimwana azalaki mutu ya batu azalaki mutu oyo soki na bengi lokola pe bandeko na mosusu ya ba docteur na lolenge ya communauté na biso na lolenge ya bundeli pona Congo donc soki obengi en tout cas ako sala nyonso à répondre yo positivement et favorablement pour na likambo oyo etali bandeko na biso ba congolais. Azalaki mutute oyo afandaki na ndaku na ye sika toye awa mosika azalaki mutu abandai koya na place soto bengi place Armand Tungulu pe bo sololi na ye pe bozui pe ningisa na ye siko pe baina mwa kamera na bango eza ba permis sala ka eza o permis sala
Ça va. Yonge tu vas y Congo, Benet tu vas y Congo. Ah, bah, Kinyo, bah, il Congo. Parce que Momo tu vas y Congo. Eh, tout va, papa. Momo va tu vas y Congo. Momo moi na mayum. Donc dinga kaya rotuba yo relevé. Nampangi na mun kila mekwenda mbatuba ki Congo. Kana ngeta la lucia bel valatian bala mingi na ba télévision. Samna ku nwani na bola na betu Congo. Buba mekwenda. Donc nous allons examiner avant beaucoup de tout l'ensemble de paiement. Nous tatana nanzo ata moi fioto Monica nous sumbata masatia ensalanki antukunwa. En tout cas yo me barabetu na kintul mukila kana ken na mu banda wazo so na kintete mutinda message munde mpangi mwe wandi jave depuis mo ba kimfumo emti mwe wandi ve. Mais nani nzambi mebaka amebaka ndi donc fleur sacré kaka kelve yo na mbelta ya min kelve lolo la munu enveloppe kelve parce que me katora na kisalu na ukisa nyonso yo yae so ibale ki boyo ka ki kongote je peux na kolo balingala donc ye poto le landeko na lolenge akene kopema en fait ngaro ba teto lela to célébrer Bomoïnaï. Parce que ceux qui célébrer Bomoïnaï, nous avons sali pour la mboka, pour la communauté ya awa minga poloba des alités. Donc voilà. Monu zina na monu Jean Boissa. Ata ben tala que na bizuzi ben parati andi ya min. Un peu de bana peut fatiguer bana. Vous avez un bangi. Maman. Je réfléchis. Je l'obsumba. Atamas. Matondo mingi. Epai nanga mingi na koloba ete azali ndeko, azali yaya, azali mutu oyo tobundeli na ye mboka pardon tango mingi nayebi lisusu mko tozalaka na télévision kodiscute makambo ya avant ba élection abetaki likofi na mesa ke soki UDPS azwi ki bokonzi te ye akolongola kombo na ye pe akochange nationalité na ye donc azalaki na elikia ete UDPS akozwa bokonzi nayebi ezalaki le 17 novembre 2018 journaliste ezalaki mama Doudou Ramela wa banda ekotuna biso mituna wana donc ponanga azali ndeko nde na ye awa et puis azali mutu oyo tozali ko défendre mboka na biso Congo alors nangonga eye asili ko tika biso akei kopema azonge pa papa to tika ye na maboko ya baangelu bayamba ye na koyemba muke parce que ye azali ndeko nanga pona kolakisa kazali ndeko nanga mongongo ezali mingi te Infumwe sala, infumwe sala, sala, sala. Infumwe sala, infumwe sala, sala, sala. Yaya mekwende sala, yandi mekwende sala, sala, sala. Nazina ya tate sala, yaya mekwende sala, sala, sala. Papa kimwane sala, ngeme bikabetwe sala, sala, sala. Papa kimwane sala, sala, sala. Zina nange sala tabikale sala 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 nsimbolo ya Congo sala nsimbolo ya UDPS sala sala sala
tata kimwane sala zinana sala sala moi mwana mayumbu en tant que mwana mayumbu il faut mutu banandinga bwala tata kwena mbote petme bikala sambu na kutala bana na kutala ina nyonso yanga mepesa betu na mpila yo kunwani na bwala nange Congo bwala nange Kikwit ngevazola kuma ministre ya santé ngemeke kuma ministre ya santé kuna na Zulu na otuba ya uyena. Merci beaucoup Félix Lobeza. Bon. Je connais le vieux. Il a fait 15 ans. La tête est partie. Dans l'IDPS. Il était notre fédéral. Et nous a beaucoup appris comme leader. Il ne laissait pas passer tout ce qui était inutile. Donc, nous sommes inutiles pour nous retoucher parti. Donc j'ai reçu de lui, il ne faut jamais laisser passer bêtises. J'ai reçu de lui, il fait un aïe. Et puis, il nous avait promis la victoire. Et tout le monde peut victoire. Bon, c'est comme Bato Bassambela Kabayebi. Passage les zéros sont tombés. Bon, quand un héros tombe, cela n'est pas synonyme qu'à Tiki Nassimane héros Moussouté, puisqu'il faut se souvenir que héros Mokwa Bimapona, héros Moussouté. En tout cas, je demande ma membre à parti de revenir surtout sur l'unité. C'est que Kimwana combattu a lutté beaucoup plus dans le dernier temps, qu'on essaye de revenir ensemble. Mais il est parti sans que tout ça là. Des regrets menés dans la langue. J'ai voulu que ça la descend vivant. Mais nous promettons que au salon. Nous appelons Manakimia, Koloye Soyamba Molimonae, et Zandela ya Moutinos. Merci beaucoup, Baptisa, rapidement. Qui est vraiment charge aussi là. Bonsoir. Merci, merci. Biso tozoli la omoni la dernière réunion tozali na presbytérienne na ibisaki na bi soki biso tokota na combat za grâce ya ba vie biso benga vie biso docteur Kimwana soki baza ba moko ba modèle na biso tango bango ba jeune na IDPS bazo bunda permettenga IDPS na IDPS ba so ba IDPS cela veut dire ba IDPS ngona zolo banga za na combattant tous les combattants, tous les baillis de paix autant que les vie, n'a pas oublié les webinars de Gonamo, autour de Basico qui m'a envoyé unité. Donc, bon, bah, modèle Nabiso, Biso Tolandi, bon, bah, grand frère Nabiso. Donc, ils n'ont pas si ming, donc, tu vois, l'excellent, au Tifri Toya. Merci, il y a des peu besoin de pouvoir quand même, vous avez reconnaissant la docteur Haute. Non, non, docteur, nous sommes où il est pesté dans le bilan. Non, hé, dans ce que dit. Pouvoir, mais docteur, moi, récompense te docteur ngazo récompense ndeni po docteur za ko bundela biso IDPS to zwara no pouvoir récompense liboso ya docteur ngwana a prophétiser que albaki ke to ko zwa pouvoir te noki prof bo sa utolo bangwa bazaki na plateau alobi soki to zui pouvoir te akolongola kombo na ye to zui pouvoir te ba mususu okabola bato nyoso to bazo nep sabino na bike likambo bilba journaliste nep sabino passe ya Tshisekedi esengo ya ba. Comprenez, donc parce que Mbangou et Sengo va dire, donc vous comprenez dans sens là. Mais le docteur avait prédit que tu as pouvoir, et puis tu as qui pouvoir. Donc biso le loso tu es la combattant, tu es la libérateur, tu es la modèle, icône. Parce que les lots, le docteur qui m'a bunda, ça qui ko zongate, azoko zambo na zoko changu pona biso to sangana bitumba boyebi en Afrique du Sud. Tu as moko ba icône to bundi na e awa. Azako kanga muno na ete, azai koloba o e ko kai koloba. Donc les lots pour la biso de katolobato ko célébrer vie ya o ya zaki lokola moko ya ba libérateur ya Congo. C'est ba docteur Kimon. Merci beaucoup. C'est parce que tout comme que nous mon suka il y a intervenu na biso toi qui avoir comprenez vraiment tout ça dans résidence ya docteur Kimon na autotique biso moko aza fédéral azala ki fédéral
idps awa na kati ya Afrika engele tokomi vraiment na suka na si lobby tozanga te opesa bino ba image ndenge bamakambo osalama vraiment tika ete kimia ezala na bandako na bino bozalaki ebele kotala biso tomonaki présence mpe ya the right to live Africa eyaki koassiste na mokolo na pokwa ya lelo na kati ya résidence ya Dota Kimwana tika ete kimia kolo eyingela na bandako na bino bozala ma branché tolakisa bino ba image tout boza partout na monde entier ngawa bino Yannick Wenge moto atonaki bonzambe bye bye.